Ce magazine vous est offert par Aéroport Bar. Esengo makasi ya koyeba ke bozalaka tellement ebele ya kolanda magazine na bino d'actualité en lingala facile plus 243 mbote na bino. Le président est avec nous, il est dans un lieu sûr, il n'y a aucun problème, il a déjà vu un médecin, il n'y a pas de souci. Nos éléments tiennent la présidence, on tient tout Conakry et on est avec toutes les forces de défense et de sécurité pour enfin mettre fin au mal guinéen. Après annonce, il y a prise de pouvoir dans coup d'état et arrestation, il y a président guinéen Alpha Condé, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, P. Moussa Faki Mahamat, respectivement président d'exercice de l'Union africaine, P. président de la commission de l'Union africaine, Bakondanaki à travers communiqué, prise de pouvoir par force, P. exiger libération immédiate. Il y a président Alpha Condé. En outre, invité Conseil des paix et la sécurité de l'Union africaine, se réunir d'urgence afin de examiner la situation Oyo. Besoin de mesures appropriées. Pour un rappel, dimanche 5 septembre, na Tongo, bâtir et yokanaki na Guinée-Conakry autour du palais présidentiel. Suite à l'arrestation, il y a président Alpha Condé na ba force spéciale guinéenne. Âgé à 83 ans, président guinéen Alpha Condé a qui réélu en octobre 2020 pour un troisième mandat suite à la réforme et à la constitution. Oyo ezalaki vivement critiqué dans l'opposition. Dossier à suivre. Les armées ont poursuivi l'ennemi après cette attaque. Nous avons retrouvé 4 corps. Un corps est incendié dans le véhicule et 3 corps à 800 mètres de la route principale lors de la poursuite. Et lors de cette poursuite, nous avons aussi ramené notre population qui était prise en otage par l'ennemi. Donc ça n'a pas tardé. Lorsque nous avions été informés, nous sommes passés à l'action. Malheureusement, l'inévitable est venu et nous y travaillons pour remédier définitivement à cette situation. Et cela ne doit pas décourager ni la population, ni les forces armées. Pour le moment, nous encourageons tous les éléments de forces armées engagés dans ces opérations contre les ADF dans le front sud d'être vigilants et pris de courage pour neutraliser cet ennemi qui vit à nous, qui s'est fait lui-même d'ailleurs, parfois transporteur, parfois usager, et nous devons être prudents et avoir l'observation tout azimut lors de ces convois en allant comme au retour. Voilà un peu ce que nous pouvons dire, mais pour le moment, nos hommes sont sur le terrain sous le commandement du commandant Axe, le général Mugisa. Plus de 60 personnes disparues. Nous avons récupéré ces hommes et à ce moment ici, ils sont au nord. Ils sont au village 3 antennes, en train encore du travail avec le service de sécurité et des renseignements sur place pour connaître combien, dans l'attente de chercher des solutions définitives à ces problèmes d'insécurité. Gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Excellence Gentini Ngobilambaka, en compagnie na patron de la police de Kinshasa, le général Silvano Kasongo, ministre provincial de l'Intérieur, basalaki mobange na descente mokolo ya lundi 6 septembre na site ya basinistré ya quartier Ndanu na commune ya Limité esika wapi population basalaki victime ya spoliation pe déguerpissement. Na kokoma na ye bayambaki gouverneur avec un pacte peu idéologie. Après l'explication, il y a représentant, il y a notable, il y a coin Oyo, gouverneur a tambola ki pona kota la banda ku nyonso Oyo babuki pe ba victime Oyo balobaki boye. Papa na ngai ba pemba ya. Mama bo bimisa biloko na ndo ba komi na mire. To koti to bandi ko bimisa biloko. To bimisa biloko ekoki ba pikoli porte. Mususa tindiki ngai libende kotinga a. Babeni nga lokolo libende mususu na sima achubi ngango aw. Non, tu veux bende. Peng. Nazala pota mi balé oyo koti 5 épingles. Oyo koti 4 épingles. Ba pota mi balé. Bazumbwa babambi libende mbwa kufi sur place. Alobi mikanda na ye ba signer balobi to en état de droit président signer mikanda ebisie kende ko récupérer place na yo.
yango wana yaki asali onyoso ya kokosa na minute toza libanda na bapasi na nga malili ya pota nazolala libanda toza na ndaku te eloko moko te metanke sinistre biso toyiba te l'État ndapesa biso yango tozo déclarer na gouvernement na biso baya bazola biso solution pour na befort na biso etanke basinistre tozo kokate kokoma na sommet. Suite ya triste constat, patron ya ville province ya Kinshasa Excellence Gentini Ngobila Mbaka a rassuré ki na ba victime implication na ye pe a ko rétablir bango na ba droit na bango. Eza la police, eza la ba militaire, ba ye ko buka lotissement ou bien ndako songolo pakala. Okotuna bango wapi arrêté ya gouverneur. Soki arrêté ya gouverneur ezate moto akoki buka te. Ngai na pesa ki autorisation te na signé arrêté moko te moto pe akoki buka. Ozala nani yambote moto abuka l'État abuka akosenga arrêté au gouverneur. L'État a commis liboma kobuka epelé à bateau oyo bazali awa abuka bandako na bango aza na esika kolenisa bango bokeba tosalaka bozoba ya ndenge oyo te oyo ekomi bozoba bondoki. Alors police akotikala awa mpona kobatela bino na biloko na bino ozala kimia. Bozana kimia capitaine azalaki awa tosi totindi aza na auditora bamisusu mpe bayo ozo bango baokende na auditora mais bato oyo babuki bakumbi nde ngambo ya l'État. Merci. Sur les champs, gouverneur ya ville Gentini Ngobila ordonnaki départ ya bélément ya la police militaire oyo bazalaki na surveillance ya site pe mukamate na ba officier nyonso oyo banyokolaki population bolanda. Kasi motuna ezali nani atindaki bango baya kubuka bandako awa. Ye lokola za deja mutasome akutana kana bango na bango batasome bapesa biso solution. Ye nani wana? Ye Jean Lambert muta présidence. Nda atindi ba buka bino. Nda atindi ba pembe abuka biso tolala kana ba pembe. Tolamuka kana ba pembe. Ba pembe bazana kati na biso awa. Masasi babeta kabutu nozo masasi. Mon général Kassongo akangela biso message à Lambert. Message à Lambert tout le monde est sous-souté. Tellement ya congolais te biso loza ba congolais. Tozi mabelo na kimuibi te tozi en ordonnance présidentielle à 2000. C'est pour ba sinistre autant d'annou. Toza posa to ka Lambert akei. Enfin, Gentini Ngobila Mbaka a prometaki kokomisa likambo oyo epa ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, premier défenseur ya bien-être social ya population. Dossier à suivre. Convivre na situation oyo ekomi penza ko déranger population ya quartier Bandila makasi tozali awa na commune ya Monga Fula awa bokondima te complet 21e siècle pe en pleine no capitale population ezalaka na eau potable te bango basalelaka ba mai oyo kaka ya source babengaka yango mai ya mama Rachel kasi soki pe otali place yango batokelaka mai eza penza na condition ya malamu te kaka wana bazali kosukola basani pe bilamba yoka communication mai ya Rachel tokomaki ndenge nini totalaki kote nyonso bamai ezalaki te yango tomoni mama ya biso kote oyo ye nde moto asalelaki biso kote oyo mpo atokoma bien totokaa na biso ya ofele
eza mai ofele mpe tomelaka na biso yango tomelaka mpe yango mpe toniki tosukaka yango mpe bilamba ezalaka nango bien nde tozwa boye mai tomonaka pasi soki mai ekei tozonyokwama ozomona tozosouffrir kokita nkelo makolo pasi tozonyokwama mpo na mai toza na mposa bobongisela biso mai botila biso bapompe na bakati ya balupango mpo atokoma bien koka te na misala na nga vi wana tenga na misala nga na pompe na gena fongoli na toki mai siko tongo nakitaka susi na natoka mai ta neti mama zemi wana komi da kala mingi ta linga bota siko papa ta ele biso likamboy bote nzota ba pompe kuna totokelaka mai toyebi te tobenga yango nini motema mabe to mpe inconscience ya autorité municipale bourgmestre ya Mongafula betana no tour awa na bandila nde okocomprendre pasi population ezali kovivre Mongafula Vila. République démocratique du Congo et Turquie est signé 3 accords bilatéraux mokolo ya mardi 7 septembre en Ankara. Il s'agit notamment d'accords sur protection et investissement, accord sur non-double imposition et lutte contre fraude fiscale, et accord moko en matière de tourisme. Bien avant, chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azalaki reçu na palais présidentiel ya Ankara, nomologue naye président Recep Tayyip. Les deux chefs d'État échangent en tête à tête, suivi la séance de travail bilatérale et l'ongo na délégation respective na bango. Oyo elandamaki na conférence de presse puis dîner officiel. Échange et portaki sur coopération bilatérale pe relation entre Turquie et Afrique. Les deux chefs d'État exprimé qui volonté na bango commune ya komatisa commerce entre les deux pays avec objectif ya atteindre volume d'échange il y a 250 millions de dollars à moyen terme. Belément ya ba forces armées ya République démocratique du Congo oyo se trouvaka na ligne de front ya Kididiwe bavanda kaka boye bamoni visite ya chef d'état-major général adjoint en charge ya opération le lieutenant général Yav oyo azalaki accompagné na gouverneur militaire ya Nord Kivu lieutenant général Constant Dima. Pour na rappel Kididiwe ezali moko ya ancien bastion important ya ADF situé en pleine forêt à une dizaine de kilomètres na nord-est ya ville ya Beni. Évaluation ya opération en cours pe oyo ezali en préparation nde ezali motif ya déplacement na ye. Aussitôt arrivé, chef d'état-major général adjoint en charge ya opération a s'imprégné na misala ya construction ya campement et sika bakologe ba FRDC karaté. Kididiwe, bastion, ex-bastion de ADF, mais aujourd'hui, Kididiwe sa vie. Donc il y a une vie vraiment, et que vous voyez, il y a tout un campement où nos militaires sont basés avec leur famille. C'est pour dire que à Kididiwe, il n'y a aucun problème. Nous sommes venus ici avec le gouverneur de la province pour évaluer les opérations militaires qui se font et qui se préparent aussi. Mais nous sommes venus ici pour voir le campement qui est en train d'être fait par nos amis de la MONUSCO. Et prochainement, il y aura pratiquement une passation. Et c'est ici où nous allons commencer à loger nos militaires. Donc, pour nous, c'est vraiment quelque chose de merveilleux. Et c'est qu'il faut signaler qu'après Kididiwe numéro 2 ya FRDC, azalaki visite na mairie ya Beni avant ya kokita na Kama Mbangu et Sika Wapi a présidaki réunion et longo na ba collaborateur na ye na Nord Kivu. Boyende zalaka. À travers vidéo oyo esali tour du monde na ba réseaux sociaux tozali awa na ville ya Goma précisément na province ya Nord Kivu
esika wapi population balakisi mécontentement na bango epai ya bagent ya police ya circulation routière oyo après arrestation ya conducteur ya taxi moto oyo baboteli infraction bolanda neti kaka bozalaki. Tellement résistance elekaki baroulage bakoki lisusu te basundoli taxi moto barelâche ye conducteur tui lamusi ya zaza po bazwa kimia. Atako tozali koloba butu moi pona likambo tali tracasserie policière awa na République démocratique du Congo ba scène ya salité boye oyo ezali ko honorer police na biso te ezali kosala makaka bakonzi ya la police ya République démocratique du Congo toyo kasama makambo soni boye ezala masute pardon et anini azalaka na ye munganga mwana mobali oyo bozali komona kasi amipesa na domaine ya bilanga babengaka ye Kila Gaspard Bamba ye azali awa na commune ya Mongafula deux fois te ayebana grâce ya bilanga na ye oyo aliesaka population ba légumes ya kitoko surtout na période lelanga oyo population ya Mongafula balie point noir na mwamba avec impact sur idéologie na bitambola tambola na ye David Kalambai reporter ya magazine plus 243 akutanaki na ye boyo kamwali solo Kila Gaspard abeti. Bon, musalo précisément na bandakango na sima ya ba grand donc bango ndi ba mekaki un peu ko initier ko sala au fil de temps na banda ko assister bango depuis nga pe na zoki sous connaissance ndi permettre kinga pe siko na banda pe ko évoluer ni lokola bango ba lakisa kinga sur base ya oyo ndi parfois ezo meka un peu to meka ko survivre bien que Maramusu c'est un peu basculer dans le pays, mais nous, tant que des cultivateurs, donc on a toujours la résistance parce que dans le auto sala, les gens permettent de gagner ne fût-ce que quelque chose, plutôt mais quitter na ba devoir mususu. Bokonzi mateke grâce ya musala na ye oyo nde e permetaka ye kofuta ba étude na ye ko banda humanité kino lelo azali étudiant na STEM. Donc sur base à onde tangisinga parce que na bandi yango na moi âge moi un peu petite donc na sali ba école na stangi primaire na humanité na ke na institut supérieur à technique ya médical na sali STEM donc ceux qui parfois na ba difficulté na té na ba frais qui suite à activité donc na tangi pe à présent là na continuer mais nazo sala mais jeu de air ou parfois que tel jour naza na service tel jour naza parce qu'il y a des bases. Kasi ezalelaka ye pe facile te pona musala na ye oyo akutanaka na ba difficulté ebele. Bon, ba difficulté ça tellement ebele parce que tant que comme en période ya mbula net espace où peut-être besoin qu'il y a image en avance espace où nyonso c'est inondé na mai. Donc difficulté ma casse to zaka na ngona miangwala. Mai o ezalaka ezadi na ba manque de canalisation d'eau à partir ba cité za likolo kuna. Tellement la construction ils ont un peu construit en désordre, l'état peut canaliser vraiment maïté il a besoin en désordre donc on profitera beaucoup plus la saison sèche mais la saison pluvieuse tout en a difficulté maï côté la biso makasi difficulté liboso en wana et puis deuxième difficulté ils allaient ba matière eau de tiara awa net ba fumier net ba produits chimiques ceux qui to jeune ti filmer to zoko musika na kimwenza na gare kuna na pont donc kolongwa ti okoma kuna ko sala ba 2 heures 3 heures du temps donc moyen mutuka pe zate donc to zala censé ko kene sani makolo kati sombi parfois bo louer mutuka bo sukisi on likolo bo kitisi donc ça nous coûte parfois
donc difficulté mi balé en wana donc difficulté musu ezali susu awa toza na période mo boye au mona insecte ba ravagera vraiment ba production to salaka au mona au sali dépense aux ko s'attendre peut-être aux plus que au sali au longo la paiement ba dépense au sali mais vu que insecte on ba kokota ba diminuer un peu coût ya production. Bon, il y a d'autres insectes ceux qui ba koti na bilanga ba kangaka moneti ndunda ezaboué. Au lieu que la croissance est normale, vu que on va envahir déjà la production, bah nous n'avons qu'à ma kofi. Donc, il y a des insecticides, surtout ceux qui ont besoin stade ont déjà évolué. Donc, comme on a déjà tard, donc difficulté à monter les choses en malgré l'île tout ça la mer, on a un certain moment et simbi parfois on a peu simbité donc bah dépense au salaire tout et qui n'a mai. Malgré vente 2 fois timide, Kila Gaspard abundaka toujours pour na côté ka pe azwa moins eloko. Des production de tout ça la boye et ça ba maman ba yaka ko solliciter ba mikala o to binga o mukala. Donc to tika ngo vi mo période to zali za période de saison sèche. Et ça pena ba légumes o to lo na période à chaque période. Neti période oyo malgré ça qu'il est déjà la fin to lo na siko pointe noire. To zande siko na période dango. Donc na minute oyo mukala oyo comme au teka maintenant 10 000 francs mais dès que tu banda rapena il langane bande na débit au banda au teka on 30 000 mais le rôle comme na souka et puis et bimi pe belé na marché et comme à moins cher donc mon elo o asala boy teka 10 000 francs mais ba maman na siko ba yaka à solliciter à négocier ah oh na otzango autant oh boy boy pesier à teki tanga tekande ah yana mbo quelque part to sur la population makasi donc sur le plan peut-être social toujours participer toujours contribuer na développement ya mboka malgré peut-être ba conditions na bango quelque part na ko ba ignorance mais ba tie vraiment mailler depuis na kati ya domaine ote parce que sans domaine oyo ce que zate to mona population comment ko za souffrir. Na niveau na ye Kila Gaspard azangaki te ko passer message na autorité ya mboka oyo bazali na charge agriculture. Base à développement ya ba pays mingi to mona na monde. Surtout que na Chine, ba pays mususu o to tangité sur base agriculture mais biso awa moins négligence ezali OK parfois ba millionnaire ba milliardaire baza beaucoup plus que c'est basé na activité moko eza pena dignité alors ceux qui ba s'implanter vraiment na bilanga ko lona ba loso ba madeso parfois tu as difficulté to za ko importer to salonga soutient beaucoup plus to singa na gouvernement de karaza la conscient et puis à raisonner agriculture parce que l'agriculture est déjà poumon même il y a développement en mboka disons et ça poumon vraiment il y a développement en mboka. Rien à dire na musala na ye Kila Gaspard aboya sombelanga kabelanga pesanga asala kabilanga na ye toujours n'esprit article 15 débrouillez-vous pour vivre yo vanda kaka na coin petika poudre zela vie pompon o vie pompon tozoliate. Talara âge Salela Ngonga. Tozalia wana boulevard Lumumba na niveau ya quartier des bonhommes juste en entrée ya saut de mouton. Accident de circulation et salami awana tongo entre camion remorque oyo bozali komona pe sprinter et transport en commun. C'est l'information tout de suite sur place. Remorque oyo e utaki poids lourd na kisela ya kosakana te posakaka mataso de mouton et pourtant et pekisami pona bango ba mataso de mouton. Soki pe azwaki angle mabe, soki pe zalaki pongi, soki pe kwiti to yebite abandi ko panza ba séparateur ya saut de mouton ti kosuki sa course na ye na sprinter oyo heureusement moto akufite chance pe sprinter ango ezalaki na ba cliente na tongo ba chauffeur bazui poudre d'escampette veut dire tuile la mwisi ya zaza yoka monza Kinshasa. Sprinter bazaki a chauffeur na receveur ba to binsa mutuka ba rezo tour abula ngasa ni zando chauffeur azana faute ya makasi agina basi mibale mazo manse mazo mele mabele chauffeur o azama be auti poilu azokota akota mabe sokote mabe te me olinge samate tandira buki
abuki banini nyonso mabende nyonso abuki yango kobuka afini kaka bato eza na esika kolo nango asombi yango asoma bambongo na ye na oyo ya dépense nyonso asalaki ya bebisi yango ifa futa mutu kwa esika mutu akoza accident eza chauffeur emoke pauti na poids lourd ye kokotaka mamo direct te po aza molai yango ye nde mutu akoza accident oyo chauffeur oyo mbango ya makasi tana nde apikoli mabende oyo mabende eza makasi ye moso osimi boyeba pena eza makasi mapikoli yango ti ya koma koto aza mabe makasi papa accident oyo esalami na 6 heures mutuku ya munene oswadiza ewuti nango bakongo ewuti poids lourd moninga azoleka na ye tellement nazoyeba te so biloko ya bachinois batie na kongo po ebanda kosala nini esala bombi to ndeni ameli na bombe azalaki na basi mibale na kati moko azomanse na mokongo moko azosimbe na mutu nazokomprendre te papa nazokomprendre te na basi mibale wana azorula azolala ka ye moko azolala na volant aye atuti moninga tanda coince boye tanda coince nanu azalaka receveur na mutuko receveur na chauffeur mais bakufi te bakimi na bango tala kaka émotion mais ye azalaki na bandumba mibale na ye moko bandumba bamoni bongo babimi na misu na nga babimi bakimi vitesse te bandeko malembe na volant esengelaka kozala prudent et puis toloba te baremorke bamoto bapousse-pousseur bapekisa bango komata so de mouton kasi mutu makasi nde koboma bango kokamwa Rendez-vous à ne pas manquer dimanche 12 septembre oyo kozala somo vacancière et vacancier boya et belé ko vivre bilengi ya papa chéri El Salvatore de la Patria, l'homme qui a mis l'eau dans coco, l'homme qui a sucré la banane, Jibem Piana Mokulu en concert live na village Chetemba à partir de 17h et Koyinda Mabe. Allez dire que j'ai dit BCBG toujours top. Si. Salvatore a toujours les meilleurs. Si. Donc c'est les alliés. Kabola. Kabola bilenga papa chéri. Kabola bilenga papa chéri. Pour la réservation, bokoki kobenga na numéro ezali affiché, droit d'entrée ebongisami na $20 ya pamba, boya ebele koyoka biloko ya sika avant-goût ya balle du match, kasi bobo sanate ko respecter ba mesure barrière na COVID-19. Dire que j'ai dit papa chéri toujours dimanche oyo 12 septembre à partir ya 17h na village Chetemba oyo ezwami na commune ya Gombe musika te na rond-point Forestcom oza mobimbo yo wapi yeke yo oui Frita. On te la frite. Tu vas la 6e. Et moi, je viens de connaître la frite. Combien 3500. Et là, merci père. Ma chérie, c'est un cas. Bonne chance, hein? C'est là, tout le monde a série. On ne va pas sur la bilo. Téléphone. Sur la bilo. Sur la bilo. Vous allez tellement éveillé à Kolanda Magazine Nabino plus 243. Merci
pour la confiance et fidélité. Tout dédié édition ya mokola lelo na PDG Eric Nanintela, autrement dit PDG Oniva, troisième vague. Il a le goya makasi sénateur à vie cour suprême de makambo mikolo yo pe aéroport ba jamais to bosana baba tabakita baba lukana mabele na préféra bino bosepe na ba image de l'eau pe ça merci na David Kalambai ba bébé et keyo oui.